La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na maye, oh yango yo eye. La voix du peuple. Grande est notre joie, chers amis téléspectateurs, que vous êtes tellement belé à travers le monde pour suivre votre émission Réponds-moi Docteur dans la chaîne La Voix du Peuple. Bisso, La Voix du Peuple, Bisso, rendez-vous valable. To kanisi que comme to s'approcher na fin du mois où ils ont bongo dédié na moi si mois de la femme. To lobi pourquoi pas le loto me capé ko solo la na mamunyo makambo tali ba maman. De toute émission surtout le mois de mars mobimba oyo to célébrer qui fête ya bino ba maman au bobota biso. Alors biso na compte à La Voix du Peuple on s'est dit lelo to yé pour que to beta ma solo ya ba maman na kati ya CRMT ya ezali bongo centre de recherche des médicaments traditionnels améliorés et si cap o bazan na deux branches bazan la branche cosmétique et puis branche médicaments. Et kumbami na maman la biso pharmacienne Pichu Tondele yene to rebetane ma solo nyonso et concerné bino ba maman tant na rôle ba maman c'est-à-dire ba maladie oyo ba bokono oyo ba problème oyo ya santé oyo dérangera ba maman to meka pe ko solana maman la biso Pichu Tondele lelo et puis na suka lango to ye akolakisa biso akolakisa bino ba maman nini esengela mino ko sala pour que bossi la bongo ko recevoir guérison na bino. Bonjour et bonne fête, il y a Bino maman, maman Pichu Tonele. Bonjour, merci Vincent pour la fête na biso. Moi ouais à mars et ça moi moko ba dédié à biso, ba pesa maman lokumu. En tout cas, te remercier ba to bazora décision ana ya otombo la maman parce que na mukili maman de mutazo pesa vie, maman mutazo boko la bana, maman mutazo encadrer mobali, maman mutazo encadrer bana. En tout cas na lokumu na ba maman nyonso. Et tant que maman oza ko kamba laboratoire pharmaceutique nene to bengi CRMTA ils appellent lelo parmi ba modèle o ba maman ba ko landa. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc toujours ça toujours exemple. Voilà pourquoi nous avons profité de l'occasion pour encourager leadership ya maman et ça garantit que maman faut dans un bureau, il faut dans un laboratoire, il faut dans un hôpital, maman rose à peine à bilanga. Azo gérer pe ba hectare ya ebele ya bilanga et puis azu pe makoki maman pêcheur bazali na kinkole na mona ba maman bazo pêcher na kintuka to mona ba maman pêcheur en tout cas na domaine nyonso to lingi maman atombo mapo azwa leadership azwa autonomisation wana akwa kusunga pe papa. En tout cas merci beaucoup lelo toye na ngambu susu ya bino CRMTA parce que comme ils allaient tozo clôturer mois de la femme on s'est dit pourquoi pas to meka pe ko solo na bino quelques problèmes de santé ou dérangera mingi ba maman et pour la biso ezali cadeau to ko pesa ba maman pour na moi na bino oyo et question nga pe yango la na tuni mbala moko epa na yo ba problème nini ya santé ou dérangera mingi ba maman surtout to yeba yango. OK, en tout cas ba maman bazara sujet na ba problème ebele ya santé s'il faut répondre à la question na yo Vincent. Parmi les problèmes de santé, bien sûr, autant de sauter pour les tellement ébélés. Mais pour épingler, ils sont quand même très important. Ils ont sur 10 mamans, 8 se retrouver dans le problème. Autant de hémorroïdes, ils ont le premier problème, ils ont dérangé ma maman. Que ce soit ma maman maraîchère, que ce soit ma maman il y a bureau, que ce soit ma maman député. Baza vraiment exposé à un problème il y a hémorroïdes par définition to ko no ba que eza maladie oyo eza caractérisé na dilatation ya ba veine hémorroïdaire tous en deux sortes interne celui est na niveau ya rectum et puis hémorroïde externe celui est à niveau ya anus et parmi ba symptômes nango eza moi ebelé ba symptômes to tanga moi ndambu pour muto aye ba que avant un problème ya hémorroïde à ressentir des démangeaisons mukusa na autour ya anus à cause de la fatigue moro générale
akomona élargissement ya ba muscle oyo ezotapise nzoto na ya ba mama oyo tobengi vagin place tolobaka ke mwasi akomi mai donc élasticité ya vaginale eza lisusu te totangi perte ya appétit oyo tobengi anorexie wana eza parmi ba symptômes oyo to retenir penda mpona hémorroïde et par rapport ya hémorroïde bato oyo bazalaka très exposé penda eza surtout ba mama ya zemi oyo bazomema mwana suite ya poids ya mwana wana et puis bandeko oyo bazotravaille mosala moko eza sédentaire c'est-à-dire chaque jour azalaka assis na bureau to atravaillaka chaque jour ya kotelema pendant longtemps baveine hémorroïdaire wana ezalaka sollicité et perdaka élasticité nango et puis et se dilata normalement et puis si eza hémorroïde wana eza malade ya liboso totangi nayebi te soko kopermettre tokende oyo ya mibale mais sikoyo avant tokende oyo ya mibale na ngai nayeba ovanda mwa omeka suki ovanda moke na baconséquence ya bamama oyo baza na problème ya hémorroïde. Bon bamama oyo baza na problème ya hémorroïde bazwaka baconséquence mwa ebele ndeti tokotanga frigidité par exemple eza conséquence ya hémorroïde mal soignée natangi perte ya élasticité ya nzoto ya mwasi que akomi mai aza susu elengi te na kibomwasi na ye aperdre kibomwasi na ye esengaka traitement totangi epesaka ba stress pe po mama soki aza susu elengi te etraumatisaka ye pe na niveau ya ndako na ye ya libala totangi perte ya appétit que akomi na anorexique azokolia lisusu te aza ba constipation à répétition po hémorroïde memako malade ebele parmi ba conséquences oyo toko retenir yango wana na hémorroïde. En tout cas yango to retenir donc to noter que parmi ba maladie ozo déranger ba maman sur 10 maman toko retrouver ata na 8 ou 7 totangi hémorroïde et à part hémorroïde nini susu à part hémorroïde eza na eloko dérangeant so ba maman ba infection vaginale. OK ba infection vaginale et dérangeant ba maman ebele muso akozwa traitement mais traitement les simba te tout le temps azana mukusa na nzoto na biso basi tantôt sera bandi traitement à esili celle net ko se calmer au moins quelques semaines après ezongi et sengara que bazwa en charge convenablement donc alanda traitement moko oyo ko sala ke ezonga lisusu te parce que négligence na côté wana ezara pe na ba conséquences moko ya mabe na niveau ya ba maman na parmi ba infection vaginale totangi pe ba maladie sexuellement transmissible o to bengi ba MST totangi syphilis gonorrhée eza ba maladie et dérangera pe ba maman mo mingi et na ba conséquences nango et ko causele maman stérilité surtout ba o baza na âge ya procréation et ko sala que akomi na difficulté à okangazemi parce que asalaka infection moko na jeunesse na ye oyo asonaka malamu te e ko préjudicer ye air akomi pene ya kopesa mwana to air aza na ndako ya libala wana eza ba exemple tokopesa parmi wana tokobe yango ekozala la stérilité secondaire wana eza stérilité secondaire po abotami nango te eza ine te eza stérilité moko azwi po ase soignaki bien te na infection songolo pakala wana eza conséquence moko pe topesi na ba maladie mususu oyo ezo déranger ba maman totangi stérilité secondaire chez la femme stérilité eza nini eza incapacité oyo mwasi aza nango ya concevoir et to déclaraka une femme stérile soki ase asali 2 ans na ndako ya libala azo mener vie sexuelle normalement ki azokanga zemi te wana sikoyo nde fois bandolanda traitement po akoka kobota et na stérilité ba cause eza ebele nde totangaki ba infection mal soignée hémorroïde pe ekoki causer stérilité et à part stérilité na ba maladie misusu zo déranger ba maman en 4e position totangi frigidité. Avant de la frigidité, nangaki to zonga na muke na stérilité secondaire. OK. Na goyoka ba ici so balobi ezana ba biloko pe ba mama ko baka biloko na nzoto et ça va provoquer pe ba mama likambo ya stérilité secondaire. To ko énumérer du son. Effectivement Vincent, il faut to sensibiliser ba maman, ba jeune fille na biyoka yoka. Cha eloko boye na nzoto na biso basi. Baka ki magie po ozana basa munene. Baka super appétit, tout le monde a ba super appétit za ba kisi o stimuler appétit. Ko tout ba musu bazo tout ango asala ngo sous forme ya suppositoire abaki na nzoto na biso basi po
bassin ya munene babiloko wana ezo causer à la longue stérilité. Pourquoi? Parce que en tant que pharmacienne elle na sali kisi sous forme ya comprimé pour mutu amela na utiliser otolobaka ba excipient ba élément ba ingrédient oyo esengeli mutu amela ngo à partir ya munoko et landa tractus digestif nyonso normal. Mais tango yo o changer ngo sikoyo posologie toloba o changer ngo méthode o ngai pharmacien na salaki po mutu akomela kisi wana et ko créer ba conséquences mususu. Parce que là na sali comprimé na yebi ke na niveau ya munoko eza na ba enzyme na yebi ke na niveau ya tube digestif ba enzyme bazali o ba ko intervenir kisi na yebi ke partie boye et okota na kati ya circulation na makila mwa ndambo e ko yokozala éliminer. Mais là yo changer ngo direction o changer ngo esaleli et créer ba conséquences mususu o ngai pharmacien na prévoir te net stérilité par exemple. Yango to déconseiller en tout cas ba jeune fille ba maman ba o bazana habitude ya ko baka ba biloko ba kisi ba nzete ba nini ko baka kisi oyo ba peselo posologie te il faut ko éviter parce que ko créer même ba cancer pe ya col d'utérus. Okay. Ko baka wana eza vraiment malamu te o libanga o nini boye. Mais tu ba maman belé ba mo lo bono moi la moi si fa baka ka moi sa baka ka te za malamu te. Ko baka ndeti ba maman na biso nazo ndeti ba ndeko na biso ya likolo bangala par exemple. Déjà ba seba mesanaka moi ko tout a pilipili moi tangawisi de façon modérée parce que tout excès nuit. Même mai ya pamba oyo soko mêler en excès et comme poison. Et comme ça là on a bien en nzoto. C'est pas que tout le temps au baki les banga o ebi même pas origine nango o e uti soki mboka end e uti soki wapi yo baki kaka. Après comme memelo makambo susu et généralement ceux qui au sali constat la plupart ya basi o ba mesana ko baka ba nzoto na bango ki bo mwasi ebeba. Au moins, on a commis à perdre l'élasticité et commis par flasque, a commis maille, à ça sous-goûter. N'est-moi c'est singé les azala. En tout cas. Ok. Et là, maintenant, il y a un problème de santé à base de il y a myome, fibrome, na kyste ovarienne. Oui. Comme on a été tout à la frigidité. Frigidité plutôt. Frigidité. La frigidité, n'est dans le bac, ils ont perte, il y a orgasme, ils ont des problèmes moins en santé. Ils ont dérangé. Ils ont perte, il y a orgasme, ils ont perte, il y a désir, il y a aussi le rapport sexuel. Voilà, ils ont absence, il y a orgasme, mais pas moi aussi. C'est-à-dire quoi? Ils ont désir, effectivement, il y a un sangana mobile. Ils ont trouvé intérêt, il y a aussi l'acte, parce que à ressentir, il y a perte, il y a absence, il y a orgasme, mais pas moi aussi. Lors il y a un rapport sexuel, perte, il y a absence, il y a désir, il y a une frigidité et ba maman est belé bazan un problème wana mingi même ba bazan ndako libala azan un problème wana mususu kuto eza plus dangereux basala assimilation que asangani na mobali na e azosala azopesa impression ndeti azo sepela en fait azo sepela na été wana kuto eza kuto mabeli sukoleka parce que ceux qui mobali a remarqué yango et perdra moi confiance wana o mobali azana ngona moi si na e. Ceux qui ba maman oyo ba Rolanda émission ba remarquer que a un problème wana ba contacter biso et se soigner nango a ozonga normal ki bo moi na yeko zonga normal na tangi hémorroïde ce qu'on yebi ko saki hémorroïde pendant très longtemps et que dans la situation wana on reçoit traitement et puis ozonga no bien. OK. Oui. OK. À part yango à part frigidité. Oui, à part frigidité ndeto ye na ba myome ba fibrome, ba kyste ovarien, endométriose, o eza penda problème ezo zoa ba maman, eza karaté ba maman o ya mikolo, na ba jeune fille, ba ba problème wana ya ba myome, ya ba kyste, ya ba fibrome, ya endométriose. Différence nini ezali entre myome, kyste ovarien na ba endométriose du point de vue symptôme, du point de vue ba signe. OK. Du point de vue symptômes, ndeti mutaza ba myome to ba fibrome na endométriose ba symptômes ezara moi ya kokokana na sens nini mutaza ba myome to fibrome a ko remarquer pendant ba menstruation na e aza da ba règle moko très abondante et bimara sous forme ya ba kayo azomona pendant ndeti na pesaka exemple émission mo to salara na yo Vincent
ils ont demandé ba foi autre sombara na chambre froide et bimara bongo pendant la règle ils ont demandé misuni moko ils ont bimara alors quand ça veut dire ça il fausse couche on quand ça net que ça il fausse couche et puis signe mususu ba menstruation na bango to ba règle na bango ezaka très long et que ça 3 semaines à 4 semaines donc à régler pendant 1 mois et 4 ans raté. La plupart du temps, Batouana manifestera anémie moko ya bankasi. OK. Parce qu'ils ont perdre sang et belé et c'est normal à manifester anémie. Qui dit anémie, le quoi est transformera oxygène à makile hémoglobine donc nous avons fatigue mort excessive. Soit azo matande ba marche ba escalier boy azo ka paiement et ça ba signe oyo ba symptômes oyo ko se manifester et puis ba douleur moko abdominale, douleur ya bas ventre ya makasi. Avant, pendant et après le règle. Alors, il y a ma casse pendant kisi. Et par rapport à endométriose, autour de kyste to endométriose. Autour de différence qui dans myome kyste ovarien endométriose. OK. Kyste c'est qu'on a des symptômes nango. Et ça différent que dans ba myome parce que kyste parmi les symptômes, muto azana on a ba kyste ovarien a rozana ba cycle mo irrégulier. Moi on a réglé, moi on a réglé té. M sous 3 mois et sauté à régler. Alors quand secondaire bandi zemi. Quand c'est bandi zemi. Nzoka eza ba kyste voilà parce que ba kyste za ba poche moko auto retrouver à niveau ya ba trompe. To le belaki être définissé qui endométriose que l'air ba cellule o eza censé ko tapisser utérus na yo et migrer vers ba trompe pendant période de ba règle ce qui moi ça zuzemité ba cellule wana ezara sollicité pe la ba hormone ba oestrogène et puis et ça là que mutu a réglé mais na niveau ba trompe makilé ko bima le quoi nzamba prévoya te place makila wana il faut évacuer et formera auto benga ba nodule ba poche wana et ça la ndeti ba sac moko boye ezana ba liquide na kati yango nde to benga ba kyste na niveau ya ba trompe et empêchera sikoyo ce qui est coquille pour ovule et il y a sikoyo et aussi fécondation na spermatozoïde pour que au fond dans l'utérus à moi il y a moi si et empêchera sikoyo likambo wana et ça là parce que ba sac wana ils ont empêché ovule à quoi ko migrer normalement auto bengi ba kyste. Et par rapport à endométriose différence na myome et ça que douleur ou endométriose et ça tellement makasi que moutazan a problème endométriose ceux qui s'est zaté à côté les matins et puis à règle rapidement et belé koleka donc ba menstruation na ezara tellement abondant et puis ayoka ba douleur moko on dirait bazo benda et on dirait bazo étrangler les boumons. En fait différence mouké entre myome, kyste, ovarien, fibrome, na endométriose yangoana. Et tout ça, ça fait partie, il y a des problèmes de santé où il dérangera mingi. Oui, et puis dans le cadre d'endométriose, limbisanga, batouana bazara très nerveuse. Donc, talakara passe ces autres salons makasi, moussou alinga sentir batouté, donc à cause de la nervosité moro extrême pour azo souffrir. Moussou peut se rappeler qui s'y peut changement zakati. Donc, il y a des faut pour la maman. En tout cas, nous sommes en train de citer quelques problèmes de santé qui dérangent les femmes. Maman Labisso, puis tu tenais atteindre les bisous d'abord, expliquer bisous d'abord problème hémorroïdes, infection vaginale, tu as une stérilité secondaire, tu as une solo à frigidité, tu as une solo à myome, fibrome, kyste ovarien, endométriose. Et si tu as une likambu, mususu robeta li solo. Si vous règles douloureuses et ça va inclure na cas auto ya pesa libanda. Cas moko ya maladie parce que la maladie ba benga ngo dysménorrhée. Et ça pena maladie moko o e dérangera pe ba maman surtout na âge déjà ya puberté moi na linga bando mona ba règle mususu za banda bandi ko régler ti baloba kutuke soko boti et sili mais pas batumsu et sili raté il faut kaka amela kisi c'est l'une de maladies pe où ils ont dérangé la santé à ma maman. Ils ont un problème moi, la santé publique. Monsieur ils ont inné, monsieur ils ont causé peut-être dans le lobby, na ba infection, to ba problème sous na niveau ya nzoto ya moi. Mais tu recoutes un peu na ba cas d'endométriose oyo
na kyste ovarienne que règle douloureuse pèse à la ezala na kati oui parce que l'air ozoka douleur wana trop similaire au cas na et pour y avoir beaucoup parce que cause na yango voilà siko l'air gynécologue alandeli yo nde akoyeba cause penda ya ba douleur no wana yoka na era ba règle ezala ba maman musuke l'air azo régler na ye akoyeba ku te o ezala que ba règle bandi abebise lamba ayebi ne ku te ka régler parce que azo kana eloko moko te mais mususu penda epesaka alerte 2-3 jours avant akomoka makolo ezobendana mabele ezovimba libumu pasi ti 2 jours après à régler air esili musu douleur pe lisusu donc ça dépend ya mutu na mutu mais se soignera nango pe ezana de rebonga mwasi a mekai kotuna ngai pe abayi na tuna question oyo alobi hier esalaka ye arozala a régler 2 mois normal sans douleur moment na 3e mois ye na ba douleur kwa bazo kata ye ba singa na libumu kuna mais siko wana il faut se faire examiner parce que normalement ba menstruation to bengi ba règle ezara nini eza desquamation ya matela nzambe na sala nzoto mwasi comme la période de féconde et se créera matela mo na niveau ya utérus nzambe na sala pour eza est préparé arriver à mwana l'air roya a se déposer na matela wana fœtus siko soki fécondation samité matela wana et se desquamaka donc et se détachaka na muqueuse utérine wana donc et longwaka ezo se détacher voilà comme ça ba poso wana nde ezo longwa nde ezo se desquamer yango esalaka pasi pa bato mususu to bengi dysménorrhée et par contre soki douleur wana eleki siko makasi en ce moment là il faut s'inquiéter parce que ba douleur c'est supportable azo régler azo ka moi pasi muke mais ils ont permettre grâce à l'activité normalement. Bikambo basi bakoma nango soki ba règle sili a kameli ba antibiotique. Non, et ça sert à rien parce que déjà il faut déconseiller prise ya ba antibiotique boye sans que munganga aebisa yo. Ça doit bi munganga ebisenga ina melaka ba antibiotique. Non, règle les infections té parce que antibiotique peut pour mélango il faut oyeba ezaka tika antibiotique nyonso et soigner infection nyonso omoni chaque infection ezana ba antibiotique nango ezwaka bien sûr tona ba antibiotique auto bengaka à large spectre o ezaka so écouter infection à niveau ya ba poumon et soigner écouter infection urinaire et soigner mais prise d'antibiotique après ba règle ezana justifié il faut ozwaka ben na intime normalement on se soigner bien ou cause peut-être ba bain de siège bain de siège ça dans belé ou se désinfecter ils ont hygiène corporelle aux la propre pour manifester l'infection après la règle. Très bien. C'est juste ça. Et à part ça pour le problème minuscule. Et puis le problème excusez-moi Vincent par rapport à la règle na robé taper CT na bandeko o basela ba compresse stérile eza ma bête mais esengaka hygiène moko ya makasi parce que yango pe esalaka ke monta développer une infection soko ozo soigner yango malamu te je préfère encore kosala ba serviette hygiénique à usage unique osaleli o soigner yango et puis okangisa yango obwaki na poubelle que kosala ba compresse wana stérile parce que esengaka entretien moko makasi il faut ko désinfecter yango na ba javel il faut ko repasser yango même ba caleçon ba culotte il faut qu'on repasse ça pour avoir sujet à infection belé et puis na sukola pour éviter qu'on parle savon na kati parce que savon et si ça a acidité vaginale nzambe nenga ki là moi aussi a créer de telle manière que acidité na et ça en sorte que microbe ekoya et quoi kokufa mais l'air yo zo tchabi tchacha o tche makasa o tche libanga o tche nini boy o juste savon sukola na kati boy na fulufulu aussi sa acidité et comme un sujet dans n'importe quelle infection ba vaginite et au moins infection moko et et tout ça la toilette publique na musala on facilement qu'on aura infection ndengwana vaginale pour aux penda hygiène malamu te nous autour bon moi aussi. Très bien. Et parlons de notre problème il y a lié na santé à ba maman à part au totangi. Oui, à part au totangi to ko tanga sous gastrite
parce que maman ebele bazala na problème wana ya gastrite oyo eza caractérisé na inflammation ya paroi ya estomac caractérisé na badouleur mpe ebele omona ayokaka motema moto aza na bareflux gastrique aire nyonso arenvoyaka soki alema desu akosupporte te et puis mingi gastrite ezala cause mpe na bato bazwaka ba anti-inflammatoire non stéroïdien oyo esalaka ke edéranger paroi wana et puis oyo ekozaka yango eza bactérie moko tobengaka hélicobacter pylori oyo eza responsable mpenza ya gastrite wana batraitement eza nango tokotanga yango ya mabe nango baconséquence ya gastrite oki ezomema bacancer. Oui, conséquence ya gastrite soki osoigne yango malamu te okokozwa problème ya na niveau ya muqueuse na yo odéveloppe ulcère gastrique donc ekodérange makasi et puis na cas wana tokoteya bamama faut koéviter kotikala à jeun pendant longtemps otikali nzala banda ntongo ti aire mo bamama kaka te na bapapa po tozoparle ya bamama otikali nzala pendant temps moko molai parce que qu'est-ce qui se passe estomac na biso efonctionnera lokola broyeur na kopesa exemple nzambe nde asala estomac ezofonctionne nde nini efonctionnera boye lokola broyeur ezonika sikoyo lere ezonika ndenge wana na fonctionnement nzambe nde asala esekretaka oyo tobengi acide chlorhydrique yango efacilitaka biloko ese ramollir facilement lere ese ramollir parti ndambo eke na makila mosusu ebimi sous forme ya déchet na toilette maintenant qu'est-ce qui arrive soki sikoyo olie eloko te banda ntongo estomac na yo ekotelema te ezokontinue kofonctionne ezofonctionne ndenge wana ezoproduire acide chlorhydrique wana ezokontinue kofonctionne sikoyo lokwa eza na eloko oyo ekonika te oyo ekobroye te ekoma broye sikoyo paroi na yo gastrique ekosala mwa bapota moko ya mike acide chlorhydrique wana lere ezotuta na bapota wana yango bamoto oyo toyokaka ozoka motema moto ezotinda omelaka ma ya malili aire moko bozokoka te douleur il faut se tendre yango wana yango toconseillera bato ke il faut kolia ne fût-ce que eloko moko ya moke mpo otika estomac efonctionne en vide te. Très bien. Ouais. À part yango à part gastrite nini su tokotanga ba hypertension eza pe maladie moko ezodéranger bamama mwa ebele bamama mwa ebele baza sujet ya hypertension eza nini eza augmentation ya pression sanguin na kati ya baartère bacause ezalaka tellement ebele eza lié na âge mosusu eza héréditaire mosusu eza héréditaire ke na famille na bino bozalaki na parent moko oyo adéveloppaki hypertension bana mpe bazodéveloppe yango voilà pourquoi tolobaka soki prédisposition ezali il faut kosala attention na alimentation na yo kolia babiloko oyo eza mafuta ebele te oyo eza bamauvais cholestérol te mpo kwa kodéveloppe hypertension plus tard biloko eza bamungwa ebele te mwa barestriction mwa discipline na kota alimentaire ekosunga mpe à part hypertension totangi diabète diabète eza pe problème moko ya santé oyo ezodéranger bamama mwa mingi diabète eza nini eza augmentation ya taux ya sucre na kati ya makila eza na basymptôme ebele akoremarke azosuba mingi tobengi yango polyurie akomi na lokoso ya kolia mingi bulimi tokoremarke yango lisusu na masuba na kati ya makila makila na kati ya sucre na kati ya masuba et puis en tout cas banini eza mwa ebele mpona diabète diabète nini eza plus bamama baza plus concerné type 1 to type 2 to équipa tous les deux types en tout cas ebetaka bamama mwa ebele surtout type 2 parce que wana eza causé na en beau point quoi donc obésité l'air oza munene ozolia trop sans contrôle on risque de développer diabète voilà pourquoi basengaka biso to respecter habitude alimentaire na biso pour regarder ligne na yo ou développer diabète plus tard ouais voilà et puis par là tu as évolué dans différentes problèmes de santé basi bazo la déranger nango obétation li solo arthrite na arthrite d'abord et pas ba maman arthrite to sangsango toujours na arthrose différence ezala nini
Bon. Arthrite na arthrose. Arthrite, et ça inflammation à niveau il y a articulation. OK? Et ça dû na sécrétion de substance moko ouais ça là que ils ont rangé petit à petit mikou à maman et mikou à batou quoi. Na niveau ya articulation. Arthrose et ça maladie moropé et ça toujours ba on balé dans la famille ya ba maladie rhumatismale. Arthrose et ça plus mécanique. Et ça dû ce qu'on a usure plus aux corps là articulation na yo ezo ne na expliquant donc ezo na ko pesa exemple ezo lemba lemba quoi ezo le plus avec l'âge avec le poids de l'âge hormone à manifestant donc arthrose est plus mécanique arthrite et nyonso wana ezala classé na ba maladie rhumatismale ou ça la que maman zo ka douleur na makolo kotambola zo ka ndeti makolo komi kilo azoko tambola soute mukongo pasi mususu sala que azoko ko bouger misapité pour alelisa misapi pasi eza mo ba ni lebele. En tout cas et parlons aussi il y a un autre problème il y a santé par exemple on constatera que maman avec l'âge va comment résoudre problème il y a peau. L'application il y a produit comment ah oui ça c'est vraiment un problème il y a santé publique parce que Vincent ce qui to sali tour na yo na Kinshasa to lobika to ciblé 3 communes to ko répertorier plus de 300 mamans dans ba tampon na Elobi c'est vraiment dommage et ça la biso passe parce que bazo appliquer de n'importe quoi faute na bango pété parce que ba maman ba comment très éveillé mafuta a retourna yo est-ce que mafuta na hydroquinone mundela on lobake là nazo ba mundele c'est entre guillemets nos amis les indo-pakistanais ba on lobake ils ont hydroquinone théo eza bien mais qu'est-ce que la maman va constater plus azo appliquer mafuta wana ti au moins na ba moyi na biso boye un mois après au début et au chai pour ce kitoko azo ngenga penza 1-2 mois après application et bêtisier pour ce simba souté. Si quoi à force ya ko luka ko bongisa poso na e azo baby sango kaka azo baby sango ale on est ça 2-3 couches ya tampon et comme les ngambo akomi siko à la merci ya baninga na e ça ela mafuta o a saleli zo savon o ya saleli et zo ko enfoncer de plus en plus donc problème ya peau et ça vraiment problème pendant ma case na ma maman et to beta c'était wana que ba maman ba utiliser ba mafuta naturel o e ko sunga bango ba garder le poisson na bango bien azo soigner ngo mais ça naturellement bien en tout cas et là je pense que il y a tellement de maladies il y a ba problème de santé aux déranger ba maman mais pour to que nango bien maman pharmacienne nanga ki to que ne ce qu'on a traitement. Dans le sens que baramami mo numéro awa ba concerné ba otala biso te belé ba souffrir na yango maintenant traitement nini oyo CRMTA et prévoit pour na ba différents problèmes de santé auto tangi awa na kati ya émission na biso. OK par rapport à traitement soki na bongi muke orozong 125 to banai na hémorroïde pour na hémorroïde CRMTA a disponibilisé Zingenalis support na Zingenalis comprimé. Tobaxi pommade na biso Diazolex pourquoi parce que bato ba comme un problème il y a hémorroïde externe ba appliquer pommade Diazolex après avoir coûté support pour ezongisa en fait élasticité à ba veine oyo et comment qui perdait l'élasticité dans et puis dans le cadre de douleur parce que hémorroïde est une douleur ma casse na mukongo makolo kolenga ba utiliser rappel pommade Diazolex donc dans le cadre de hémorroïde totangi Zingenalis comprimé dans Zingenalis support Zingenalis comprimé et ça wana na ça liboso ouais voilà juste liboso je pense que va ba voilà Zingenalis support na Zingenalis comprimé oyo ezo soigner ba hémorroïde interne ou externe et puis ils accompagné na Diazolex na cas ba douleur et puis pour na aider ba veine wana ezo élasticité normale. Et puis dans le cadre toujours hémorroïde ce qui a manifesté frigidité wana a associé diazostimule na vitamine E na biso o eza biologique pour akwa kozongisa kibomwasi na OK donc déjà pour la frigidité na hémorroïde oui nous avons Zingenalis et diazostimule oui parce que hémorroïde mingi et cause la frigidité yango na mitangeli de diazostimule très bien et pour la
infection vaginale. Pour la infection vaginale, tout ça la préparation moko bien que eza awate. Biso CRMTA tout ça plus na banzete, ba plante médicinale. Eza la préparation moko et puis faut aussi vous plaît faut signaler infection vaginale mal soignée. Mauvaise prise en charge. Parce que tout ça au moins ça n'est bien mais nzoka epanda na. Parce que pas basi, qu'est-ce qui arrive Vincent? Moi si a manifesté infection noki vaginale. Et pas mobile ils a vite remarqué ceux qui aux infection na niveau il y a nzoto na ki mobile na niveau ki mobile on remarque on bala moko mukusa kosuba et comme na kosuba na difficulté vraiment c'est automatique. Mais pas moi si ils ont quand même moins temps pour se manifester aux déjà la maladie une année avant au yebate. Mon erreur se manifester ce qu'on va comme pendant la phase dans ya suka ke mukusa na nzoto na biso basi on commence à sécrétion à perte blanche et belé perte blanche moko ya bien te quoi ya coloration nango au mona jaune yo moko au mona ke bien te nzoto na ki bo moins si solo moko ya bien te ato sukoli au dégagera solo moko ya bien te ça ba signe o eza que au rolo ba ki oza na infection masuba na yo ozo mona couleur nango masuba naturellement ils a jaune moko or mais couleur est comme une jaune moko foncé on dirait makila il faut déjà que se faire examiner ils a ba signe pendant il y a infection bas ventre pas si aux autres passe na bas ventre ça ba signe oh infection se manifeste et dans CRMTA tout ça la préparation tout ça là ils ont en fait un antibiotique à base de la plante pour topé ce rapport et quoi soulager numéro ya maman la biso pharmacienne puis tu tourner les affichés au bas de l'écran pour d'autres questions ou d'autres détails n'hésitez pas à recontacter pour que il y a un problème ou un bon solution. Tu peux aller solo, il y a stérilité secondaire. Pour la bateau, il y a des magie, solution pour la stérilité secondaire. Pour la stérilité secondaire, CRMTA a tient à disposition un bidon. Zingenaliste pour Anna. Pourquoi? Parce que pour Annie qui c'est hémorroïde, dans un hémorroïde, non. Biso na ba plante médicinale en tant que laboratoire pharmaceutique, en tant que pharmacien, na ko ko tia ba maladie nion sauté. Musu to condamnera ba tradi que nini qui si moko zo traiter ma maladie nion. Oui, c'est vrai. Parce que la phytothérapie dans le baron toujours c'est une phytocratie. Nous étions sa richesse et l'avantage avec le CRMTA, tu utiliseras ba extrait toto. C'est-à-dire nous prenons la plante dans son entièreté, tu isoles la molécule. Ce qui fait que l'air se soigner pour les hémorroïdes, si vous avez un problème dans le côté stérilité et vous soignez pour information, zingenaliste, sipo et comprimé, ils ont régularisé le cycle. Il y a des mamans, ils ont nettoyé les trompes, déjà, il y a des myome, fibrome, ils ont déjà balayé, rien que qui s'est mis balayé. Zingenaliste support comprimé. Très bien. Et tu as ça diazostimule parce qu'ils ont traité différentes formes. Il y a asthénie sexuelle, ils ont traité stérilité secondaire et pas à moi si et pas à mbali. Et puis tu as ça vitamine E, pose vitamine E à jouer un rôle moi ma casse na niveau il y a koboti ça moi si en fait. En tout cas. Et parlons maintenant de myome, fibrome, kyste ovarienne, endométriose. Traitement ni oyo CRMTA chez la population générale. On a myome, fibrome, endométriose, dysménorrhée, règles douloureuses. Bato bazana problème, il y a kyste ovarien. Très bien. CRMTA est disponibilisé tisane na biso docteur Maxon. En tout cas, tout ça témoignage et belé zo chauffé pe utérus pour na bandeko ba umeli ki azokanga OK, oléa que no ça ba hydro voilà souffrir na ba douleur. Docteur Maxon déjà azo aider à stimuler utérus na e pour akokanga zemi noki. Pour la moni bo chepe signe ya maman na zemi. Effectivement. Da bato bana pour ma robota so utiliser en tout cas ils ont sunga ba. Wana ba stérilité primaire to secondaire. Stérilité secondaire, stérilité primaire en tout cas wana ezara iné na koyi ko constater à moins que Nzambe a fait des miracles à travers ma kisi au bika parce que wana ezara dû soit na malformation mon robot et étonné. OK. Et diabète? Pour la diabète CRMTA a tché diabéwine.
diabéine eza kisi na biso ya diabète eza wana liboso. OK. À part diabète, diabéine azo traité wana eza pa ba mama te. Ba papa o baza un problème ya adénome prostatique azo soigner. Diabéine ezo nettoyer ba rein. Bato baza prêt à subir ba dialyse, diabéine a ko aider bango ezo nettoyer ba rein et puis ezo régulariser pe tension. OK. Moni pour la tension, tout ça na kisi na biso allium. Mais ce qui est exact, au sein de la haute pression, que tension comme 19, 18 et plus, ou on a tout associé qui se n'habille sur allium suppositoire fait à base de ail, na diabéine et puis ça n'habille pour un résultat moins qui Très bien. Ouais. Et arthrite, arthrose, vous avez la solution là? Oui, pour l'arthrite, l'arthrose, en fait, ma maladie, non, c'est la solution dans la CRMTA. Tout ça, la pommade, la biso Diazolex. Ils ont traité en haut, ils ont se massé en haut. Bato bazana un problème ya rhumatisme. Massage kaka et ils ont bien. Et puis ce qui est arthrite moko arthrose et oumelaki, tout ça la rappelle ba préparation to bien personnalisée pour ezongisa ba articulation na yo ezonga normal quoi et ça la net est compensé liquide ou ça la que articulation ça normalement sans que on vous a dérangé. OK. Tu mets ma solo à peau, il y a le pousseau. OK. Parce qu'au début, j'avais bien dit que vous avez deux côtés, côté médicament et côté cosmétique. Ah, tu mets ce que ma solo à pousseau à ma maman. Au début, il y a pour ma maman pour la clôture il y a mois de mars, mois de la. Pour le pousseau à ma maman, tout ça a ici na biso au collagène crème et puis sérum nango pour le traitement il y a tampon, traitement il y a cerne, il y a ride. Dans cas de brûlure que moto soka ziki na mafuta na mai ba coupure que ozoki na mbeli d'ici au collagène azosunga pour ça on a sérum nango tout ça d'ici réparateur o eza pona ba ka ya ba bouton ba acné sur ngo réparer le poisson na yo eza onga na salelaka ozo sala on a savon donc yo mo net oza boye poisson na yo d'ici réparateur savon nango na sérum nango en tout cas na na gamme wana et puis na ndenge ya kibo mwasi eza na gel douche pe to sala base à papaye ezo adoucir peau na yo et puis kibo mwasi eza suki pe to sala d'ici crème cheveux shampoing nango na huile nango o ezo sala ke ba suki ekola suki o e baby ezonga bien kibo mwasi ya kibo moto ya mwasi ezala ya kitoko à travers ba kiss na biso. En tout cas, aussi c'est un parfum, excusez, parfum. Oh, et ça là que, aux a une sensation moins kitoko. En tout cas, je suis devant notre pharmacien Pichu Tondele avec centre de recherche centre de recherche de médicaments traditionnels améliorés. Donc il y a vraiment beaucoup de merveilles awa. La maladie tout autant awa, dites-vous que solution ezali ba mama e o eza mwana bino e ko clôturer mais mama Pichu Tondele a yeli bino réponse mais to retourna pe pona ba mama o moi réduction ko salama so ba mama bengi pona moi na compte ya mois de mars. Bien sûr, dans le cadre de moi, biso ya ba maman. En tout cas, maman nyonso a commandé à reçoit réduction na e. Ce qui na bossa di a rappeler nga ngo que azala réduction na e pour akwa ko sepela pour ngai Vincent en passant na monaka valeur à maman jour on abima na salle d'accouchement. L'air na boti moi na nga liboso na bimi na salle d'accouchement maman zalaka wana na yambi maman azolela po maman a sa vie, maman a sa vie, a pour perdre vie na to respectable maman. Donc bana oyo ba respectable maman na bangote na sengi bango na cadre ya mois de la femme na clôture oyo basa nga faveur wana bandeko o amibali o bazo sunga ba maman na bangote vraiment tindela maman so raza bomoyi tindela e moi cadeau sala e moi momo ko ya bien o lobi ne fils que maman je t'aime. Et comme ça, là, tous la maman, mais tous à la paix impartialité, tous les papa et les la biso. Ah oui. Pour la papa, moi, sur le procès biso, moi, quelques biloko et comme ça, la papa ming bien surtout papa te dit que beaucoup mamutuka tout moment, misala bakasi tout ça bakayou, nino
papa va retenir le passage dans le lot. Réponds-moi, docteur. En tout cas, pour les papa, dans l'axi, zinginaliste sipo est comprimé dans le cadre de l'hémorroïde. Diazostimule pour la puissance sexuelle, différentes formes d'impuissance sexuelle. Azana une éjaculation précoce, azana un dysfonctionnement érectile, azana une absence à libido, azana un problème car dans côté sexuel associé trio ana na vitamine E. Ce qui est hémorroïde ou melagi et qui conduit ce système borex azana. Mais si on a le solo moko, oui, il y a borex oyo. OK. Et ça na ndeko nga na orienta qui est. Oui. Aya ko somba borex. OK. Mais il y a ebisinga ike, il y a somba qui ango pour l'élargissement ya nzota mibale abi mais pourtant a remarqué de pas utiliser ngo akomi ko umela. Oui. Pour bobo limbisa c'est un terme français pour éjaculer. Tu parler science, oui. En tout cas pour éjaculer et comment mener donc qui problème. Oui, oui parce que c'est celui qui m'a dit c'est que bon on rapporter le message parce que borex c'est toujours prescrit en Europe bateau bazan un problème d'éjaculation précoce. Voilà. Toujours prescrit bango yango na zinginaliste sipo comprimé diazostimule. En fait les 4 produits wana ezo sunga bango makasi. Avantage ya bakis na biso ya CRMTA eza que que l'air aux yeux aux en a besoin d'en aux yeux en fait bah qui n'a biso traitement ce qui est traité yo système comme moulai à moins que on négliger ce hémorroïde na on système et konda soute éthique la bongo ce qui aurait prendre virilité na yo aux anneaux normal et au 5 cas dose d'entretien peut-être après 3 mois 2 mois aux mois dose d'entretien parce que le même cause produisent les mêmes effets. Au sol à caillou, aux a debout pendant 12 heures du temps. C'est normal quand on fait coup faire. Il faut entretenir. On se dit tout quand tu dois entretenir. Bon nzoto. Maman peut faut entretenir nzoto na e. Au moni. Aux autres des cailloux, aux a musala, to boujaka. Biso ba maman tu as des services pratiquement. Et aussi si premier service na caillou. Deuxième service au bananda. Il faut lamba, ménage, au lamba, occuper bana, osa tout le temps, osa bouger tout le temps. On se reposer qu'à vers 23h minuit. Ndo lali, lobby au bandeli sous cycle. C'est normal, il faut développer hémorroïde. Voilà pourquoi il faut ça la dose d'entretien. On l'a dit traitement pendant la période où ça l'entretien pour nous tenir toujours bien. Donc papa to bosani bangote. En tout cas, moi, je vous conjure ça parce que ça, c'est expérience à mouton na yebi, na zaranaye, na solaranaye. Donc, bateau dans la peau, ça va élargir. Banzoto na banga mibali et puis ba oumela na nzoto ya ba maman. Donc, on sera ça le rapport que éjaculation na et oumela. En tout cas, je vous invite à utiliser cette crème borex. Donc, ils ont élargir une nzoto na biso mibali et puis ils ont ça la mobali ou oumela. Et puis, il y a vraiment quand on a début, on a donc il y a pas. Il y a utiliser en plus pour la motivation les gens élargissement mais ils ont mis ça là. Mais ce que question là tout là, ils ont la conséquence que le monde élargir et commission. Voilà pourquoi na déterminant traitement dans 4 pots à moins que mouton a triché. Et puis ça sert à rien. Pourquoi? Parce que dans l'expliquer le roman canal vaginal ya moisi ezara 8 cm. Quel que soit moisi oyo moni, aza mulai, munene, mukuse, muke, canal vaginal ndenge nzamba sala c'est 8 cm. Mais il faut maka. Il faut maka élastique. Moi na bimi na et puis ezongi nango correct. Yango elakisa ki bonne na nzambe. Omoni siko mobali a besoin de 30 cm pour convaincre moi si non. Avec un système, il y a 17, 18, 19 cm, c'est correct. Il ne faut pas exagérer parce que les gens qu'on a vu sur Kenya, babenga ba massa, ba sala ba plante mo auto utiliser pe ba plante wana et ça que aza anormalement moulai, ce que ils ont exagéré, ils ont fait ma bête. Parce que moi c'est comme un problème hémorroïde peut trop, sur le système élégué moulai trop. Donc il faut dans la dimension, je sais que la tendance actuelle est que mobala za la moulai, moi si aza la na mo ba forme mo boye et puis na information na yo borex c'est ba maman pe ezali. Oyo ezo sala que
ba fufun to benga ba fufuna que ba bassin. derrière na bassin na Ok. eza munene et puis na ba bassin na Ok. mabele na eza Ah, mais photo le belango penza bien donc bete lango c'était Ok. parce que tout beta masolo ya ba ke ba maman ba kubara ba magie Oui. souci ya bassin C'est alors ça. que ceux qui ont la solution à bien ou ils ont la conséquence il faut que Voilà. que bete lango pena c'était En tout cas, Borex Dame de dans lobby Vincent Ezali pour un bassin forme à ma maman parce que biso en Afrique moi si faut vraiment la forme wana qui bon moi c'est wana sans trop de conséquences hein on les go bac à cube magie au bac à ma banga ce qui super appétit ba tout super ça appétit Borex crème Ezali à basi et puis na ba o balinga baza na ba forme na bango bien ya ba tété ya mabele na bango Borex crème ya basi pe Ezali et resunga bango na ba problème de santé aussi ko tangela biso oui o wana ce que za raté que maman ne mutaza nango problème moi na ndazo déranger pour na yango tu ba que ceux qui moi nazo déranger et affectera pe santé à maman sur le plan psychologique bien sûr et ça ba maladie lokola to benga ba maladie ya ba SS par exemple ok une solution nango ezate ya toza na menga menga eza kisi na biso ezo lutter contre anémie bato baza na problème ndeti bana oyo ya SS en tout cas par expérience hôpital na biso awa ya mabanga ezosalela yango ok et puis bandeko baza libanda pe esungi bango mwa mingi mwana soki asalaka bacrise mingi menga oyo ezo aide amatisa to na ye hémoglobine bandeko bamanifestaki myome fibrome oyo basalaka mpe baanémie menga ezosunga bango bandeko baza na problème ya bano baza bautiste topesaka bango mpe menga oui menga ekoremonte ezongisi mpenza bien bamama oyo bazosala baza na problème ya démence aza amnésique aza na baperte de mémoire aire nyonso menga ezosunga bandeko oyo basalaka mosala mingi nde yo travaillaka trop omona ozomona ndeti fatigue moko ndeti surménage menga oui bien sûr menga akozongisa énergie que travaillera pena mingi badéputé bato baza na babureau bamédecin ke oréfléchissaka trop ozosala bamontage balokwa baparou badaril menga ekoaide ye azala toujours en forme en fait menga ezosunga bato ebele bato baotobima na chirurgie baotosala opération azwi mwa perte ya makila menga ekoremonte naza batémoignage ebele grande sœur dans ma propre asaki anémie moko en 2 jours na hôpital na bango ya mosala mpasa se soignaka bapesaki kisi mosusu bakomeli kisi mosusu yabi non toza na kisi na biso en 2 jours en tout cas makila emati docteur ayebisi yebisango osaleli nini et depuis lors na hôpital wana basalelaka toujours menga aza batémoignage ebele bato bazosubir chimiothérapie parce que na chimiothérapie l'air bazosala chimiothérapie et détruisera na bacellule ya bien na ya mabe cancérigène alors ce qui fait que bato basibisaka baséance ya chimio bazala mpe exposé na baanémie à répétition tozosunga bango na menga aza mpena na témoignage ebele très bien et pour la bandeko bazala baproblème barègle ebima rebele oui bakokomela mpe menga mpo eremonte bango d'ailleurs bandeko ebele ya basi bazalaka question anga banda bamenstruation na ye asengi menga na ye ameli déjà en avance pour akozwa déséquilibre surtout na biso baafricain en tout cas partout na bamboka nyonso na poto soki ose faire examiner bakoyebi soki oza na problème ya anémie parce que déjà alimentation na biso ezalaka riche mpena en fer te totokisaka biloko tellement pendant longtemps olamba pondu 2 heures de te ezotoka kaka et perdre presque baélément nyonso par rapport à mindele bango baliaka baviande presque eza cru baza na balégume ebele baliaka ya mobesu banini en tout cas africain sur 10 africains 8 bakozwa ye na problème ya anémie et inquiété bango te menga eza wana mpona kocompenser tona bango hémoglobine na kati ya makila. En tout cas, merci beaucoup Maman Pichu Tondele, tokolinga ozota mingi te. Pourquoi? Parce que bandeko bazo pena tango landa biso mais ba numéro na yeza affiché au bas de l'écran. Abo benga ye, bo contacter ye pour da ba problème union sur besoin nango. Donc tout sur le bas que CRMT a besoin de deux branches. Dans la branche cosmétique, dans la branche médicaments. Voilà. Donc ba maladie tout autant il y a ba maman na ba papa en tout cas, n'hésitez pas à contacter. Cette émission est suivie partout. Cette émission est suivie partout
na poto karaté bato baza na Kinshasa ba monta la biso Oui. na ngaki osala mwa coup d'œil na o etali Meyamicine Ok. tina na yango pona bandeko ba kotala parce que mingi bayebi yango mingi pe bayebi yango te. Ah oui. Meyamicine en fait eza produit na biso ya liboso oyo papa na biso pharmacien Basile Tondele o aza initiateur ya centre de recherche oyo à Pema depuis 2013 à Tchaki sur le marché. Meyamicine eza kisi moko tobenga yango miracle. Ils ont traité ba amibe, ils ont traité ba levure. Ils ont traité différents problèmes d'intoxication alimentaire. Mais Meyamicine sirop comprimé, ils ont anti-poison. Toujours associé à un pour cas empoisonnement comme tellement trop, na anti-poison na biso mususu, mais déjà la Meyamicine, ils ont neutralisé. En fait, ils ont adsorbant. Na terme pharmaceutique, trop là-bas, à l'ongola poison na makila, abimisa on a niveau ba muscle et puis à écarter on a danger. Meyamicine sirop comprimé dans le lobby barol les autres traités ba amibe ba kyste amibien tout ça la Meyamicine crème pe oyo to chese yango liboso quoi dire yango likola docteur Maxon Ah ok wana Meyamicine crème azo traité ba différents problèmes il y a peau. Okay. Ndeti malade MPC par exemple. Ils ont aussi la Meyamicine crème, ba mycose ou ça mibali na misapi o to benga ma fond wana que sur la chaussure trop on a ba mycose wana Meyamicine crème azo silisa yango. Les autres traités ba mycose. Et traitera yango. OK. Ils ont traité ba mycose na niveau ya vagin d'autres ya moisi. Meyamicine crème azo traité yango to accompagner yango na Meyamicine ovule pe. OK. Et désolé na tchango na ninte. Pour na bato baza ba vaginite ba nini tout et puis ils ont traité ma palata bana ba manisa ma palata ba teinte tondante que mutu et ça la rendette ba fina na mutu et ça périodique Meyamicine crème ma palata ma kwanza tout ce qui est problème ya peau Meyamicine crème azo balayer. Très bien. Oui. Très bien. En tout cas, peut-être aux allium awa, la monnaie est alliée anti-hypertension. Anti-hypertension. Pour la hypertension pour la maman. Effectivement. Ils ont reçu makasi. Oui. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Ils ont na kati ya CRMTA. Comme on vous le dit toujours sur la voie du peuple, il y a la masolo bien pour nos surabino. C'est ça. Pour la moi maman, je pense qu'on a énuméré tout ce qu'il y a comme problème de santé et CRMTA va expliquer karaté mais va participer ba solution bo benga bango et pour na bandeko baza partout dans le monde ba kuzo ba kisi oyo ndengeni. Bon, bandeko baza partout à travers le monde, au baza en Afrique à partir ya RDC, il y a Congo, Kinshasa précisément, tous en avenue de l'université numéro 123 référence eza arrêt Capella 2 station moko eza wana ya essence. En tout cas, tous en Nzela na grande route place César Obungate. Pour la bandeko o baza libanda ya mboka to expédier leur bango produit à partir ya Canada, Montréal précisément. En tout cas, tout tindara partout à travers le monde. Quelle que soit place oyo za soki bato ba vivra kuna qui se rekomela yo sans problème. Au contacter biso na ba numéro na biso oyo yo rotia na ba écran na yo. To ko répondre na problème na yo, tout ça la consultation na téléphone. Bandeko ba musika to consulter na téléphone au pesi biso ba élément oyo za nango so sala ba examen soki nini to échanger tout ça est prescription et puis to biso ndenge ni ko sala po ozo ba kisi na yo. Très bien. Merci beaucoup. Message à Souka Ezani pour la bande batali biso. Message à Souka Eza longoni ya liboso na ba maman. Longoni na ba maman toujours encourager ba maman oyo baza fatigué oyo balembi na rôle na bango ya ko jouer to lemba rôle wana te to continuer ko soutenir ba papa parce que baloba toujours derrière un grand homme il y a une grande dame bisonde to travailler quand on aura pratiquement retraite te à 14 retraite na musala deuxième service nde na lobi na kati ya ménage ba maman balandela biso même si to bali eza la basi eza mibali maman zo landela ndenge nini bana ndenge nini musala nde donc musala ya maman esilaka jour oyo nzambe azopemisa e to remercier ba maman nyonso kobanda ba maman nyonso oyo baza élevé na autorité ti na ba maman nyonso nga maman ya moins important azalaka te. Très bien. Ata azoteka makala biso maman na biso alakisa biso tellement misala nyonso maman na biso azalaki. Moi, il y a un grand pharmacien, mais pendant les vacances, Azom Mabiso à Bilanga,
tozako teka makala, toteka mafuta, toteka, voilà pourquoi jour monsieur Vincent, to sa émission mususu oh na relaxo facette na nga mususu. Donc na sala la coiffure, na tongaka, na couturière, na sala la pâtisserie, na sala la bilanga. Donc naza na ba panier belé, il y a ndenge papa za rolo ba qu'il faut avoir plusieurs paniers d'œufs. En tout cas, pour clôturer l'ongoni na ba maman nyonso et merci na ba papa ndé bozo continuer à soutenir biso. Merci beaucoup maman Pichu Tondele, merci na ba maman nyonso botali émission et puis na ba papa. En tout cas nga ba papa na yemino ka sango ya borex en tout cas bon mekango bo pesa nga raison. Merci na Daryl Parous et ça pour la prise de vie pour la biso tout mon année prochainement. Bye. Sepela na omakasi. Ah bon? Oui. Moutonga Zawadi. Pas Zanani. Là, c'est mon cœur qui parle. Je cherchais trop de façons de te dire ça. Par rapport à mes actes, tu ne voyais même pas. Moi, c'est Oyo. Zambala Kisinga. Moi, c'est Oyo. Nakanis na Rosane vraiment en paix toute ma vie. Et puis, na Rolinga, et puis na Rolinga, kakati jusqu'à ma mort. Et la dame là, elle s'appelle Jadine. Est-ce que Moutouna est ça là? Peut-être Béli, ma chérie. Est-ce que Zaka Yon a yebi? C'est pas donné. C'est pas au hasard que je t'ai appelé ici. Et je te dis mes sentiments. Je t'aime. Bon? Je t'aime, Trésor. Émission à Bisso, rencontre des âmes sœurs. Chers amis téléspectateurs, on reçoit sur ces plateaux Bandeko Oyo. Bazo ça, ba déclaration d'amour, na ba proche, na bango, baza vraiment ignora totalement, na Bandeko Oyo. Relation et Koufaki, Bolingosse Silaki, mais na fort intérêt dans ce monde que Bakoki Suko rallimer Féoana et Sebo Kokoufa. C'est dans cette émission que nous sommes en train de vous accorder cet espace. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Ngai maman Pichu Tondele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino ba cosmétiques, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité ba tampons, ils ont traité ba rides, ils ont traité ba poche. Ils ont traité ma imperfection mingi ya peau. Pour ça, il a un sérum sous forme de masque. Tous ont dit crème réparateur. Ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, boutons, ma palata. Et puis, pour ça, il a un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous ont dit gel douche. Tous ont un grand format, un petit format. Ils ont mis à paille. Ils ont adouci la peau. Tous ont dit cheveux. Oyo ezo kolisa suki ba cheveux abîmés ba suki oyo ezo kata na pamba ba suki na ba teinte ezo bongisa ngo ezo retarder repousse ya ba cheveux blancs ko ça na ngona huile na ngona bain d'huile toza na crème pommade toza na savon oyo ezo accompagner gamme ya ba cosmétique nyonso toza pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, toza na pommade Diazolex, ezali pommade antidouleur,
ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tout ça, la crème Borex, où ils ont uniquement pour notre papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tout ça, la diazostimule, où ils ont produit la bise, ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas basse, ils ont traité frigidité, ils ont sous forme de comprimé. Tout ça, la zinguinalis, auto-présenté sous deux formes, comprimé à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en haut sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être malade à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, il y a sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en haut. Tout ça, allium, allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ceux qui quittent à mater si à normaliser, et ça, à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissent un problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au monde et ça mis à partir de l'anxiété et en bon à part si on a si côté la bino, tous la maladie musu auto traité rapé, auto sala to benga ba préparation personnalisée, d'être na ka ba myome par exemple, to c'est une préparation mon corps pour et permettre de réduire dimension à myome pour et faciliter au bota, to na ki si o epé sa rapé, ba to bazon ko bota, voilà to traitera en couple. Et ba contact na biso na Kinshasa, ils a plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na Libanda tous en plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso ba ndeko ba kobenga Libanda. Dans le cas de maladie, songolo pakala, maladie où il y a une tendance où il y a une fine dans le tout, donc pour contacter biso, opposer problème dans notre web, plante ni ou grosse solution à problème. Kinshasa, Congo mobimba pe monde entier boyo kelanga eloko oyo du nouveau dans le monde théâtral et cinématographique congolais Umoja Casting ezali ko permettre bino nyonso bozali na tolo ya kozala acteur pe actrice ya film ya ko participer na tournage oyo ya film ba bengi bongo magie en ligne ezali film oyo ekosalema epai ya Pasteur Denis Lesi pe Élisée Salumu oyo bazali kopesa lisusu occasion na ba congolaise na ba congolais ya ko participer na double casting pour na participer na tournage ya film oyo ezali kosalema na République démocratique du Congo pe lisusu na ville à Las Vegas na États-Unis oyo kobana mois prochain. Soki olingi ko participer na casting oyo Umoja esengeli ko participer na page Facebook Umoja Casting kuna okozoba detail nyonso bakobimisela au formulaire pe soki ozali retenu bakobenga bino boya ko participer na Umoja Casting avec impact na idéologie bandi bana kin bozela bana poto masolo ya moye bandi vous allez après parce que tournage des États-Unis et de na kin
To bandi déjà nde to abwema mwezo banda. Bo déjà bo préparer déjà tant pour ça sorti na biso. Kalaté va fiche zo bima. I did it. I check we finally getting married today. Certainly you gon' treat me good. You gon' love me till the end of a time. Today's the day we been ready for. Today I been working for. Keeping it real, we been doing good, girl. You are my girl. Girl, I know you are everything I want. Girl, I know you are everything I need. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready. Your name was Sinangana Leila. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready. Your name was Sinangana Bona. I'm the one you need, surely I got you all the time. Doing freaky things for the rest of our lives. You name my baby, you. Motema gaga yo.